Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Papa Boutou, soki azeki na posta ke batu ba yeba te, anga sa vidéo te. Mais l'air a sali vidéo pour batu ba yeba ba fa na ki ba poisonner ye. C'est que an a droit pe sa batu sur vidéo ba tia na ba chaîne. Ba komele misuba na mité mamabe. Ba komele misuba na mité mamabe. Mtazo be la santé la bien te. Mais moto kwa muchope wa benga na téléphone so ba na zo ya po. Le musomo na musomo ba ibuta lo ba trop mais ko lo ba trop tendenge nini na maka musomo mo zo vivre. Non OK. Ba le ko ba muchope a créer et mon nga mo na tel na bi aya na nga créer. Ko lo bele non. Wa problème. Na problème na été. Na problème na été. Go ta chofa. Ah, c'est quoi? Oui, peut-être c'est ça. Alors ta kenga nini parce que ngane ba kasa fu biso so ba kasa fu ba sepeli tende na lebelaki ba analyse na sa pour makambo ya mire ndeka to zongi na makambo oyo. Makambo oyo za makamba basi mobala ko kota ngote. Caméra na filmer yo. Na la caméra na filmer yo. Na image moko lobaki osala ki vidéo osala ki na zwango na filmer yo comme ça obika ndi osala kana yo tala yo. Ngana zwa mbongo na kepesa ibutu nande ngana zwa mbongo na kepesa ibutu nande loka sali alo kwa mutu mobi azana en na ngamo obi akana ngakala afo ya kutala nga ndinga azobina na pasi salango na banoloba na kamera po tala nga so tikela nga tuki nini moi so blogo mususu il faut osala ngo par amour il faut ça ngo par amour so yo tikela nga tamso ana otana tikela ta somba ta mai parce que na melaga na ko ba melaga mai. Mucho makilali bata yesko ayepo abomanga. Mwana nga yebongo na olubaka mucho pa benga nga nini po batu ba bayenga ba yinyanga. Po chaîne nga ekufa. Gloire à Dieu batu ba ko comprendre pe gya na biso abilobela. Osomona. Ya na biso abilobela komo ate batu ba benga nga ba oloba nga yi kolanda ibutu te alobaka na ye. Kolanda oya za Congo kuna uti na ngola za kuna. Bo meme na kinga kata ke va developer chocolat. Bo meme déjà. Bo fina eti. Ngande bobenga nani bosuki kinga kati moto yoki na ngwa kinga kati soki ke batu bakenda ki kinga kati ba comédien ba kinga kati nde ba memi étoile tende akoka koloba mais ndenge pe na ibele étoile azani mutabilobela te osomona siko biso moto lingana biso ka tomi graphique ka likambo mo robo ikaka noko nene be mise fa kumisa kutu nzambe nzambo batelingo bikisingai alobi bien Bat basunye ka sur 3 personnes bande comme souba yete mais amituna pourquoi bande comme souba yete ada problématique o yebi c'est ka fa na manière ya kolubaka pe fa na vérité ya kolubaka likambo o moi muchopa kala banda ko sele ke chobeti likambo ba voix se bima boy na kumisa nzambe na ngai kaka bango moko bandeko o ba monaka nga mabe muchopa bimisa ba voix sa pesa ka boy kaka bango mo malobe ko changer ke muchopa batute ba ko découvrir bato ba sala ka yango susu atika ko kata balo akoma oteka malewa esi ngaza na ngula ti mele ba mba yebisinga ba mona o te akoma oteka malewa siko kaka ne miso ateka ne lisute avanda na ndako sala ne su eloko te avanda na ndako ngana za na Luanda FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini. O eza agence transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamu, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Ba vérité.
na biso ya Congo Liziba TV balandi ya Kevin Epanda Lekecho autrement dit les manakele Kinshasa mopanzi sango ya solo merci na ba abonné na biso bolinga émission na biso ba vérité oyo botala ngo partout le monde entier na bi kezo de la bino ndeni Lekecho plateau to mone ko imwa mbilinga parce que na 4 village Panda awa toza penza na ba travail village Panda ko sala toujours musala ya ko réflexionner et sika na bango to pesi mbote na papa pour le fiki pour FBT misalande moté maman c'est Nathalie fiki pour babi Nzambaza na bino Nzamba pesa bino toujours ya belé grâce na bino lelo Lekecho a télémili susu grâce na bino lelo Lekecho zo seka azo sala bo esengo ya mokili susu papa pour le fiki pour ya ba Paul aussi que na moi sini ya motema malamu pour le mwana na biso Lekecho adopta yo koma fiki pour nga Kevin fiki pour naza wana pona ba sepesa toujours ba na monde entier pe na pesi susu merci na ya Gisèle et Tati Maman Versa c'est monté ma prince Giclo Winner. Comment on a Gisèle et Tati boy c'est mort bien ça na Londres taka original. Ay petit na yo comment staff là travailler mon chine ou beta chemise moi mon chine original parce que aux soda merci na yo bilo et comment kim et pas ya au tinda kibiso Merani et comment qui vraiment na sepelaki lo nazana ye muchopi oyo alobaka mingi ya trop to so la plus na anakati ya Congo Liziba TV rabi ke muchopi pa komi songi muchopi komi biloba muchopi ya kozo alika ko kanga manager ya batu ya une actrice ya une boto ebité muchopi ko tcha to ma à l'aise na ba tournage ya so benga côté mususu te côté mususu ko benga ye to bon anakati ya Congo Liziba TV parce que c'est une mission oyo et d'arraper sunga pe bouleversaka a ce que ko lobate ko bouleverser munoko na yo ngai na kangaka mutu te yoka na pena mutu te bato ba émission loba oyo sengi o loba pour ezala bien merci na Kabongo Kasongo il est tellement mignon il est tellement fantastique quand je le regarde quand je le vois Kabongo Kasongo aussi à Zadio Kazadi Abazadio aussi à Oscar Marie tout le millionnaire en kilote il rage oh là là Koule mbombo ya ba koule aussi à 3 femmes au Bali ya 3 femmes au Bali ba bijogo yewana aussi à ma tempile joyeux anniversaire na yo pe na ba abonné tout ya Congo Liziba TV bientôt là toza na France Paris studio levé zamba ko sunga biso parce que zamba osaka o ko to malgré bitumbele ki mingi na mokili o mais lokola nzamba za ba minisa ka mwana nzambe te ba bundisa ka mwana nzambe te parce que na za rêve de leur rêve pour bolongolanga il faut bochanga na kati ya mase ya mabele lokola na za envie okodoka muchopi boni bien Lekecho ça va oui na ngolo nzambe betika ba Kenzo ka batapoto te ba ko sala biso là na profiter na pesa Violette Dinganga kana secret balobina Carmel Dinganga bazana Belgique bon on depenza basala Rosia zala na Beldini sengo ya Franki Ikongo de préparer bon on ba simanga kota olata taka artiste na bango funa za pe propre mais félicitations hein muchoki osala musala na okitoko oyo ba penza ba osepela nga mona za na fan na yo parce que na sepela malgré na ozota ya koleka penza na l'activité parce que l'activité zaki mwana absence mais bientôt la nzambe akosunga et kozonga nango penza et kosala bien muchoki lelo to moni to li ke oza fima oza moto lokora ba problème te osala ka penza ba pétage te lokwa ba ninga mususu na kati ya ba groupe théâtre ba le ba benga ngale kati zona muchoki mekana otuna ye ayebisa biso nano nini yango tebiyo omutika ko manke mukolo te otika ko finga comédien te otika sala boye te pourquoi muchopi elenka ya chaîne ya YouTube ofungoli to nini salio lelo yo kendo ko inciter moto lokola une grande artiste na biso ya mboka ya munene oya sepelisa bato abinisa mambie belé na kombo ya la star Miraesa Mireille oyo lobi no to ebita soki étoile mutatindi bino bo combattre Miraesa parce que to ebita bato nyonso ba lobite pona nini kaka bino bande ko mususu bo lobi muchopi Miraesa makambo asali est-ce que déjà muchopi osali yango est-ce que bo wela mobali est-ce que vous avez un problème na c'est non est-ce que vous yeba non na Miraesa oui merci Lekecho na seki nano na question au lobby nde bat ba lobby
que muchope elengi ya chaîne YouTube oui elengi ko lekecho yipo za chaîne na c'est ba abonné ba hôtel on peut ça ka pour ça koloba moi ba biso ba rosi oyo to ba to CPSA ba to na ko jouer là na sali chaîne na ngai là na sali chaîne na ngai ba sipila ki pour ba bande oloba na ngai au travail pas bato ça la paye ayot le pe na yo ça la chaîne na ngai combien d'abonnés déjà na commis derrière donc 2700 OK félicitations 2700 déjà. Il faut même qu'en décembre, 4 mois, malin, ben. Là, on a sali yango. Fi agitation. Na bonne que ça, on peut monter mon sous-sol c'est plat. Il faut ça là, délire na chaîne na ngai. Mais ce que tu as lié na ba commentaire à baton sous, makambo na olo baba so sepela nango. Mais ndeto zakabongo na ba chaîne na biso, les que tu as pas na yo, eza baton sous bando ofinga yo. Ko kanti ate ke soko sala ka émission, il faut ba sepela na yo te. Eza batu o ba majorité ba olingo batu so ba olingo te ndenga to mona na ba équipe ba match na biso ndenge zalaka o akumsa équipe ya linga akumsa équipe ya linga te na sali chaîne na ngai po esunga ngai nde esunga bandeko mususu na boyi lobi na zela difre pe ndeko malamu ngape na sengo parce que YouTube e futa bandeko na ko vanda ka te na baba il faut na ningisa pe chaîne nga po ba boni ba mata YouTube ayeba ngabe na zo pe difra o pour ndeko na biso Miraesa biso nos total émission ndeko lobaki bien mais biso beto za bandeko bazaka na kati ya Luanda wana opeke to sola na bango ndebo soli pe bona moni ndeko na uta leki boy na moni pe ya no pa leki boy osomona mutu tu ba expliquer biso ta biso ndeko na Kongo ya kondesi wana famille no ba na mboka libanda mais soki ndeko mo ayo tala bino na Kongo na kutana na famille na bino yo momona miso ke voyage be mutu sa peso kolia muninga ke memela muchopi l'air to somo ndeko na bino koto to moni penza au souffrir ndeko au sala bon ngai bino ba sa bino Miraesa au souffrir te eza ba comédien exemple on a lobby ndeko na biso sala émission ki toka lobby bien biso to sepeli ndenge ya lobaki naye ngai epa na nga na sala ka émission na sala ki analyse na selo ya lobaki likambo ya poison ke bongu boyena kinaye ki chassa po bobumanga botilanga poison ngabi ya ko lobeloka bo ndenge nini quel que soit ata mutu wango azana problème na mutu na TVT parce que yaya pas mutu pe ya ko loba pe bo pe leki azongi si pe yaya pa ko ba pe osali bien leki na limbisa ozomona mutu ami kokate ngape ne na zabi na ko leka pe na émission bo leki mo patali pe asepeli pe te opesa nga pe conseil na oyoka siko biso to na numéro yaya te mokili mobimba bat ba otala likambo awaka to lingana kate ba comédien bozana bolingo te bobwaka na malade bosala ka boy bitumba o bosala boy to lobite to sala analyse na yango yaya pona nini olobi likambo wana na lobaki yango na émission mitokoche pa nanga omona eza batu batala ki basipela inde na lobaki mais eza bandeko mususu bazwi yango na voler na bango ba memi yango nga finga yaya te finga Mireille te so téléphone na finga Mireille yo boy na bete au diminuer aux souffrir aux loko pété yo tata sala jamais yo ina silo ina belle te na lobango tele ke chuba kota théâtre ni osala biso tele Mireille avanda na se na tala ya peza ya na ngai kasavu biso ba kave ngana ekokuta ba na li pas major na les amis du théâtre ngana ebi Fox et Mireille na bi ya za brutal ya peza bo na ndinga mkiete osomona ngana ko banite ke théâtre ni osala te wana pena batu ne ba créer yango bato balingaka muchopi tende bazo créer maloba soko koche pa nango omona makambo o ngana loba na loba na yaya awa étoile auti Angola étoile loba qui na vandi na Angola kuna vie penza ndenge tela ana zongi na tourner kuna production ezate par rapport à biso presque ba chaîne YouTube nyonso eza awawa nde azongi na ye yaya pesa na talent makasi nde to baki yo ko zonga no awa ou bien OK na yo OK na Europe OK na ndito mo bandeko baza na Europe kuna basangani basali jeu d'équipe mais batu so balobi ponyo lobi bongo na retirer maloba na ngai nga muchopi na retirer nga bolimbi sa misu na lobaki batu Angola bo sepelité peut-être na bina Angola pe loko ezate bolimbi sa peut-être na maluba parce que na mutu yaya naza mutu mu konti kutu ya mboka pe mso ko beta pe libaku bongo ngai yoyo ozomona nde na ise bongo limbisa ngai ngana lobi pona bino te ngana lobi pona bandeko oto nde komona bazo bwaka bango bato mineno bandeko soutenir biso baloba na biso na Angola ekufa eloko ezate
nde etikala biso na mutu mais biso to vivre boye vie quotidienne boye to ebike ato beti moi kayo no moi 100 200 300 eza nango ekoki nango pona yo yazali na koyana kinte parce que qui ont évité poison parce que entre vous les artistes belé ba makambo belé ba malade ezali ba poison ezali ceux qui a lobi na koyana kinte parce que on a bien ba so ba tamona ba chibe ba niveau ya tala ba on a makuna na elongi sko bino subino pona ni reste na kin est-ce que yo mucho zali na audacité ya kolobela mira et sande lobi to grave c'est yango te na tuni yo so ki Mireille ya resa bato ba kotala to siko azali na king alo asali na émission Jarbon est-ce que yo mucho pe zona audacité ya kolobela pe mira yes ando sa flama ki bongo na te yo le kati na flama ki non émission na sala ki na silika ete na zaki na dale bon na omela mai na oseka na yembi na zaki muso atale émission comprendre que leki asali na délire na ye maloba ne kandenga lobi eza bato muso echuki bango pe basepeli te po ani mucho pe ke koloba soki ya Mireze ki na Congo po ani na loba na ite wa kutonga to kuta na kuta muso na tournage na ngana loba pe na ye oui na bike ya za matata ngai ile biso to zeki pa ya mama linga ya Mireze azotala ngai bazaka na problème na mama linga nga mucho na lungula makolo na ngana kindo luka ya Mireze wana major opela bato ba otala ba yebi ngabi mama tikanga na okuta na Emire ponya yamba engai ye mire pe bikebe opeleki na ngapi ba ina nzondi pe ba pe matata bana mama parce que tono jouer to uganga pe to loba pe melenga na koti na ndako na pesinga kiti na vandi na soli na Emire soka lobaki yango soki ya na Congo awawa so to kuta na tunana ngana episi Emire ko loba bongo te taka moto parce que ba comédien likam na biso ya ko loba na bien mutu mubatu musu ba kozongo ba sali non ba analyse et là ti bande ko musu ba ber parce que ça bande ko musu ba na bilongi o déjà là ta ber image que soki kaka likambo bimi to mami ki yango ye so ça la pe biso bien tete bande ko na biso ba kufa rapé biso na nga pe na kati pe to kufa rapé ozomona mais lenga na sali yango na ndenge ya mabete na lobby quand il y a bien Cameroun c'est na Cameroun va commander et soit bino abi oui na sola kina Cameroun na ngai étoile et puis ngai banda pe na ya ba ki na ngapi ngaka ta mote ba sanga pe loko pete ba mo na yo bota ba place na bango est-ce que na mam o mira esa lobaki est-ce que kosa kito aza mutu ne kaka na émission pa na to landa ba message ba voice it étoile ba katika lo sola mira esa te pe netan o étoile ye kinga ka tamba ba kiango wapi yon kinga ka tanga la chaque mois kinga kate za ka programmer ce qui likambo mo événement mo boy étoile banda ye na ebité so inani déchet koki mama ye kinga kate ninga ndo fêter na bato le 8 mars afeta ki ataki ndo fêter na bato ya Goma kuna bato ya batoto ya nini kuna kinga kate ngoto yoki na ngwa kinga kate soki ke bato bakendaki kinga kate ba comédien ba kinga kate nde ba memi étoile tende akoka ko loba mais ndenge pe na ebele étoile azani mutabilobela te osomona siko biso moto lingana biso katomi grave c'est kalikambu mo robo ikaka mais ça peut bien émission to sala ba mama ba mona rabat nyos ba mona parce que c'est internet mama yebi tout le monde mama yebi ke ndeko kinganya za Angola mama yebi ke ba comédien boy baza na poto ayebi yango kinga kate ze ya mutu moko teke yo pona kaka bandeko moko boy te so ezatana yo ba obenga okay. Si on a les données peut-être Michel Osali va dire que Mireille ça vraiment est choqué qui est blessé qui est et tant que ta sœur et tant que payolé qui naie tant que comédienne message nous représente na yo Mireille ça ce qui est choqué qui na numéro de téléphone na été user numéro na na caméra le ba eleka kasi on a lobité parce que caméra pèse le musu pe ko so la pe kati pe musu se appelle au musu message non pe c'est pas yaya ya Mireille ta l'émission na ngai eza bato mususu lekechu musana biso basongisongi bazali ozomona basongisongi baza makasi moto musu asolaka na ye mutu pe ndenge asali musana biso pe basongisongi musu bazali omona tali émission amoni na ende mutu pa alobi na ye bien mais le quoi basolaka na musu na Mireille ya Mireille abakisi pilipili na mungwa nde salaka mabe mais Mireille na opesa au conseil ta ke ya nanga chaîne nanga ezali Rosie Muchop officiel beta Rosie Muchop officiel tala au moins na tikali ko finga ote nga finga mutu te lekecho na finga mutu te ngane na zabu ya Mireille ayebi
nga na kute ba Mireille na les amis na tikala ko manquer ya te boka ninga kene eka Angola so na lobi na ya ke ya zonga na Congo non otekaka tombola ozo souffle zonga ka tikaki mito ndako nyo zonga ya malonga lekechu arrêté nga za ekipa lekechu ngai na lobi ke batu ba yebisa biso ya Mireille akata ballon ya Mireille koma kuto lekara nga na lobi batu ba yebisinga ya Mireille akata ballon na Angola na sepela na ngai me kaka bango moko batu ba yebisinga lisusu oh atika ko kata ballon akoma oteka malewa esi nga za na Angola ngaza na Angola te mele bango ba yebisinga bamona oteka mo oteka malewa siko kaka na miso ateka na lisusu te avanda na ndako sala ni su eloko te avanda na ndako ngana za na Luanda siko ngana za na Luanda ngana na Luanda te ngaza na Congo ngana lobaki na ngai na lobi na ndeto lobaka ke akenda poto kuna na poto pe kuna asala ni lote ndeto mona ka ndeto lobaka kaka mais ko batu o ya mitia mabe bolingo saki bokabolanga na Mireille bolimbise boluka place nga finga te muchopa finga te nasali analyse na ndeto o mona pa pasteur Mike ne bazoloba ndeto o mona pa bandeko be baoloba eza analyse eza opinion na ngai ndenga selonga na Zwelon mais so yo Zwelon na ndenge mususu mutu na mutu pe eza le roi pasteur te roi te ibiso mutu mutazui parti na ye siko ndeni mo bele tanga berki nga fingi ya Mireille nga na critiquer ya Mireille non bokabolana ya na ngati ona ya na ngai aya na ngai vraiment respect na mutu banda théâtre kala on a ndeko tala station paysan merci na abonné tout ya Congo Liziba TV merci aussi na Jetou Kata toute la famille Kata aussi na Peselino Mbote de tout bolinga Congo Liziba TV vous pouvez toujours kolinga biso aussi que na maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FBT Misalande ya Gisèle Tati maman versa c'est monter ma prince Jiclo winner mucho pilote monde yo ba problème soso éviter bozaka ba makangu tozaka ex na yo tozaka ni nango yo na papa yebutu ko swana ba debe belé yo linga ko pesa yebutu mbongo po akende ko apesa yo vidéo na ye ya poison to c'est quoi d'abord ça ni na on besoin là leke chue quand musala musala théâtre oyo na bonga ngana zo mbongo na kepesa yebutu na nde mais la soumela moi na ba na secret milikité au moins le to yakana TV photo lo ba vérité makasi omoni papa ibutu eloko asali alokwa mutu mobi azana en nanga mobi akananga kala yango boyelela ni mobile moi c'est comme nazo batu boyela ni na to wele lote papa ibutu aleka na émission ko alobaka ke mam Cécile abini a changer bilamba bo biso total émission yango ngapa ba yambanga na émission ka ndenge ba question bo poser biso bo poser ngape question yango bo tuni ngai ndende ko na biso ibutu ndenge alobai po na nini boy moi conseil na pesa ka ndeko conseil ninga mabete ngabi selo mso peut-être par rapport ya SB mam sem so amonela ki ona bagumo boye alinga changer elamba nande eza ndinga mabete ya ba ko changer elamba mais ba changer nini arte na nzoto nga muchopa ko banga muchopa na minute ndeza bo pa biso ondo jouer nuka moi musala mais aka muchopa et puis façon na mona ndeko na Jérémy Chabani na bagage osala mikolo ngola te ba combinaison wana mais malobeze kana munoko papa ibuto to vanda biso nyonso to mona na réseaux sociaux ba publier papa ibuto ye moko sali vidéo ki ba poisonner ngai boy na boy total na chaîne bona mona chaîne bona mona ngabi na tuni bandeko vidéo ngozwa pote papa ibuto mtapesi biso Nathalie qui est né sur les que tu as na chaîne nous na zwango YouTube a déclaré que eza vidéo ya lekechu malam na zwango pa ya mukolo ye moko vidéo nga na sala message na benga papa ibutu te na sele voice te na komela ye na bandie na mbote lokwa ndese na kamwe po papa na otindelo yango lekechu na voice yango na tindelo yango bo tia yango vraiment a répondre ngai te na isenga bi papa ibutu na ise optindela nga vidéo na yo oyo sali ya poison na tia na chaîne nanga na sengi etaki ndeko na ngai papa ibutu a répondre ngai te na moni ke msusu peut-être mso aza mutu msusu mwala du to likambo on pesa nga ka vidéo a pesa nga te ngape na bosana na mutu na nga na kenda na ngape tournage na bosana na tournage pe na kenda na okana ngape lisolo pete ba betaka na bango parce que tournage pe na biso échange na ngo vona note ba fandi la kombo mutu ba betaka na bango ngoti parce que o beteli lisolo mutu be mutu so interpréter na ninga mabe o ba fandi la nga na tournage ba mama ba ko éviter na kenda tournage na okana ngape lisolo te na bosana ngai kaka dimanche na butu
namoni ba message bato babengai oh muchope oh comment il buta sala émission auti na maladi kaka na kombo na yo ke yo benga kaye po o sala émission na ye mais papa il buta na sala émission na opesa ombo mais fona filmer yo leke tu fona za zoba muto ana pasi ngana ke ko senga ene o filmer na tango pasi ona muto aolo banono ke na video na ene no ke ba poisonner mais ngana senga ki tant que ndeko na ngai yango moni na loba papa ibutu soki azaiki na posta ke batu ba yeba te anga sa vidéo te mais l'air a sali vidéo pour batu ba yeba ba fai na ye ki ba poisonner ye c'est que ana droit pesa batu nyo so vidéo ba tia na ba chaîne c'est que le quoi nga muchopi na on mérité ko zo vidéo papa ibutu te yango na ye na ngo na réseaux sociaux pour a salir ngai pour nini réponse on a lobaka na ye ndi asepela na ngote ne réponse wana alandanga na kati ya groupe ya WhatsApp na kati ya groupe ya WhatsApp papa ibutu nga na mona pe message en na zana na tournage papa ibutu atali émission et tant que ngande connaît moi si so moni point mutu pas qui répondre ngai bon olandanga na privé o benga ngai yo ko sela nga message te na kati ya groupe ya WhatsApp batu nyoso ba yoka yango alobaki ke abandi ko finga non nga ko loba nga ko critiquer ngai quel genre de critique exactement na ko loba ngote batu bazana na kati ya groupe ya WhatsApp plus de 200 personnes ba yokango ngani na zaboy na mutu mwanzala te na mutu nzala te na mutu o mobali oyo asiportanga na bana na vivra bien na saka bien na oyo koki na nga mais aloba koka koloba batu bayokango basepela te commande ko mobali boyo mobali ko loba bo toza na bandeko na kati ya groupe toza biso so ba artiste ndeko mobali soki atolobi likambo bazaka na façon ok na oluka o so to kutani bobendani pe pembeni comment yo mobali quelque soit likambo pe likambo pe batali on pe moni pe lo malonga pete o osilikila ok ko finga ndeko no ke ko loba bilobela na kati ya groupe ya WhatsApp nde bato balandanga na privé bandeko na biso muchopi yo pe na papa yibuta lobi no bo répondre te parce que baby ke ndenge papa yibuta fingi nga ndenge lobeli ngai muchopi so yo kango epela epela te ngabi na moni ngo te ba message ezebele na kati ya groupe nde bazwa kisko ba message abatindelinga na yo kango selinga bien te et tant que moi na mayele sagesse ngabi na ko répondre na groupe te parce que on a grand frère yaya na zuka ba message on a tindelinga na privé na ye nde na salis ko message na yebisie yoko kina nga boy teni ni tibele yoka lekechu lena lobi na ye ayoki abina nga oke na yoki na isen to famille bona na kena oka ba black parce que alobi akanda parce que ti alobi bongo ye monde mtami bimilo ko moi amukie po ngai jamais nga na ko ya na groupe ba nyos ba yoka makamdo sololi yo makambo ngo to boya makam na kati ya groupe likambo ezali olobi na kati ya groupe ye babaki yo bimisa ba audio ya groupe ozomona likambo lobi na kati ya groupe après epanzani après nanya bimisa ki on na salle bete so likambo landa muninga na privé so la na ye nde to kena na biso pe échange de vie à Bel TV to kutana to seka na biso na kati wana na filma pe ye na zana problème te na l'air a eu problème nde na senga ki esko vidéo na ye to kutana na tournage ya Kevin film fait côté pas il faut coup to ava akoya maladie na ye to seki na tournage to seka to seki na ambiance to seka ozomona yo ta jouer bokilo na ngai to seka problème ite mais ayeka na réseaux sociaux ayo ko selanga likambo munene o na likambo na yebi mutuna makolo te yango moni ngai na lobaki ye fallait que ça me preuve parce que lenga na CL message ya lobi na ngai ke bon lobi na ngai ke naza na charge te na charger fond na benga yo nga CL message na 7h ya répondre nga na 8h ya lobby lundi ti lelo na répondre ngai te si le na répondre ngai te après bon vous tika kabo mara moto ko eza penza na César bo sona rap mingi non te nga na swani na yete nga na problème na yete mobali ya bato poza moi faire oui mais il faut respecter nga parce que na moi c'est mutu na likambo na yebi mutu na makolote lekecho loko ayo ningo zabongo likamto solo lite to yebi oloba na ngai te nga na lekika na TV na eko kosa likambo bo pe eloko pe sepeli singai te na façon a oloba ke tamu chop eloko moko boye ko nakomo muchopi te po pesa moninga respect tenga ko lobele te taki aza ya na ngai na oyebisa ye kaka efaza na manière ya kolobaka mpe efazaka na vérité ya kolobaka likambo
au moins muchope akala banda kosa leke chobeti lika mombo ba voix bima boy na kumisa nzambe na ngai kaka bango moko bandeko o ba mona kanga mabe muchope bimisa ba voix pesa ka boy kaka bango mo malobe ko changer ke muchope ba tuté ba ko découvrir bato ba sala ka yango mais le quoi ngana lo ba ki ke nga muchope muta hôtel mais la combo na nga il faut nga mona tellement na défendre yango pona ko tika laisser à l'été to mona ba weya ba bela nga muchope na sala vidéo na filma ba sunga weya ba généreuse abuka na makola so dibeki ba ali mampuya abela nga muchope bola una ngai na ko filmer bandeko ba sungi bango na ba sunga bango biso so relo hotel leketu ezara bango etire na bango mena likambo oyo kokosa ke muchope kuta benga ngai poto sana émission po pesa ngambo ngana mbongo pesa ibi. Merci Muchope. Vous comprenez que Mboule Bandi awa vraiment Mboule Bandi à ma classe Kinshasa Mboule. Vous comprenez que Mboule les autres bêtes toujours dans Muchope awa. Bino toujours ba comédien, ba problème. Ibutu, ils allaient à l'objet boue poison mon pays. Vous quand aider que ba problème ba petite dans un malade. Vous montrez que ça m'a bien au lobby la reba jara ba audio toyo qui vraiment. Les ketchup. Obi ngai Rosie yo yebi tozana na ba groupe ba WhatsApp obi kenga za ka imete po nini makila libata o ba sela abudente mais na moi malamu respect ce qu'on a comprendre elo ebundisanga musana ngai moi ba biso toi ba makolo ebele toujours en même temps siko majorité msuza ba tout ba ça des clics mo boy siko ngana ngamoko ngana ba porter parole te nana ba sankara te nana muto te ceux qui akon défendre Rosie na théâtre ngana ya théâtre ngamoko na ya na sali théâtre na ngamoko lelo na oza la force boye kombo etanga parce que Rosie na otelema ozo comprendre ndeko na biso ya Jean-Pierre Ibuto nga sala mabete ba message yango botie yango ba vidéo ezali o ezolobama sondo komona ebo aza poisonner solo asa malade ya kokonda ngai muchope oyo l'air na telle vidéo parce que na yote la vidéo l'air na telle yaya na yokeli yaya mawa yaya nzoto eza malade mais pourquoi asa malade maintenant kombo ya bato lelo tangi muchope lo beza nani po apanzaki ba émission apanzaki vidéo na ye panzani na ba chaîne YouTube so bato ebele ba bengi ye siko lelo atangi kama muchope otanga nga papa kwa leketu ata yo ngana zaiki na malade obenga ngai ngana zoka leketu benga ngati na iso ke leketu ba pekisi nga ba émission et c'est fondé le TV na ba ke leketu kuta benga nga et na sens leketu yaya uti na poison maladie et risque bo marabato gloire à Dieu kuna sepeli aza vivant zoloba na munoko na ba émission fa kumisa kutu nzambe nzambo batelingo bikisi ngai alobi bien bat basungi ka sur 3 personnes bande comme suba yete mais amituna pourquoi bande comme suba yete aza problématique te na ebité ngana lobi kaka vous le pour tout le monde ba très ça somme dans poison maladie bo contribuer ce que ya ibutu quoi bo négliger yango nazara na ba groupe WhatsApp te ba groupe WhatsApp mambe bele tout le monde ya ba gabi basalaka neti ba gabi basalaka quoi vous initiative yante ya kosunga ndeko na biso ibutu ona kaya za na ngo ya poison maintenant ko kupana causation mambe bele ça ce que bino ibutu bo kipete tout ndesingai alobaki on émission bat ba otala alobaki atanga ki mam Cécile atanga ki Belvique Kanzila patrona atangi na dinana la douceur atangi 3 personnes c'est quoi ba comédien nyonso o ba selinga likita parce que ye ya Jean-Pierre yebi yango pe ba yebi sanga ke muchopi eza ba saleli yo likita po babo mayo ni pas arrive parmi obolera ya bimixi tala vidéo yango mona ke muto obeta munoroke ba tuloko ba muchopi au créer et mona ngamo na tel na bi aya na ngao créer ko lobele non wa problème nana problème na été nana problème na été go takio siko peut-être c'est ça otakenga nini parce que ngane ba kasa fu biso so ba kasa fu ba sepeli tende na lebelaki ba analyse na saki pour makambo ya mire ndeka tozongi na makambo oyo makambo oyo eza makambo basi mobala ko kota ngote ozo comprendre te na lobi te ya makambo basi parce que yaya mto lobaki ya moi si biso beto sel ba analyse ba basi ba sel ba analyse yo moni ba mbel ba sel ba analyse nango ba sel na ngote siko ngamu chop makila libata omoni ngamu chop makila libata yesko ayepo abomanga
Moi nga yebongo na olobaka muchopa benga nga na nini po batu bayenga bayinanga po chaîne nga ekufa. Gloire à Dieu bat ko comprendre pe ga na biso abilobela. Osomona. Ya na biso abilobela ko mo te bat ba benga nga ba olobala ngai ko landa ibutu te alobaka na ye. Ko landa tane mutabilobela te. Alobaka na mobile artiste. Alobaka na ye ane bilobela na ye ko landa ete. Nyanga plan bi na landa na ngai ete. Oso comprendre mais ngai kana osenga atika kombo na ngai parce que réputation mutu basomba yango te. Il y a ça l'émission. Bat batel émission wana. Et ko ko panza na ba analyse bat ba mona nga mabe. Entre tanga na benga yote. Chez les cambisa te beta siffler. Ba pesio o meli ba kisi o biki eza malade. Mais yo na maloba no fulu ba no ko nzambe mexo batelinga mais pourquoi y a une émission na kombo ya batu ndele nga na oloba. Pourquoi na kombo ya batu lekecho. Batu nyoso ba bela ba bika est-ce ba ya na kombo ya batu. Soko remixer batu basungi yo pourquoi ba artiste comédie ba mité mabe ba yo tala ngai te sko yo mituna pourquoi ba yo pa na ote pour batu nyoso ba bela nga na zoka batu ba yebele mais yo na kaeli kambo poso batu ba yete mais misosola pourquoi batu ba yete. Merci Mochopi alobi kaka décidé ibutu atika comme je pense que plateau pesa pona mutu nyonso ibutu pe soki aza pour ça loba pour aider ça la SOS pe pona ibutu kozala bien mais Mochopi bobo mamoto aza ya na yo ata relation ça problème na yete et si là on a un problème relation de sani peut-être amoureuse peut-être tu vois nandeni bo aza mabe aza mobali on a tu nandeni ba abelo la fait belé peut-être ngati kala lobela nga j'étais mité a mobali kitoko so le maquillage oh alinga ndeni azena basi na déjà mususu alinga ndeni mekata alinga ndeni ba biso to yakana théâtre ba yenga biso bandumbati nanga yebi yango te na yebi yango te ya gabi ya nani ya dadi nanga kufa lo ba loka ba muchupi so lingi bon sali perte po ba nyos mo yeba to linga muchupi po ba biso so to lingi to lingaka po na ko kana ngati na mo mbali nanga bina mo asi mususu bo sola eza na ndinga théâtre te siko yango to ko boya na biso linga théâtre muchupi pa linga pe o mapena garçon mo ya comédien garçon comédien na linga te bati be bande obanga biso bati bande obanga biso bando mona biso ka lokane so na lingi muchopi seke muchopi pe azana mibali misusu mais le on ba petit na biso bon frère vandisi to rater ngabi bozaki nango na mutema bokufa nango ozomona ba mibali. Félicitations. Merci. Voilà tout qui va mon mutema kina chité na émission na biso muchubi do telio na SB na film na Mams. Félicitations d'abord aux règles qui a Thérèse au jeu penza kitoko da senga mono na sepela na film wana act na yo bana nyo otaki poto ko zo appelle Mams c'est ça qui on deni na Elisa Bakouk SB. Appel à Mams c'est bien ngai na 22h na appel normal na koti na WhatsApp na mba appel na ye na comprendre te na zeka misusu na moni appel na ye ngabi peut-être ça sali une erreur pour nous mona Mams ça ko kanisanga Mams ça ko benganga abenga te programme te peut-être erreur pe ko ozala pe ozomona parce que na hôtel ke Mams ça ko benganga ba erreur to solani ozomona sikola na yambi parce que liboso la benga le quoi décider appel manqué le na monyo ngabi Mams ça benga comme na bangi ngabi na sali ni po nga makilali batoka kama Mams muchopi na sali onini mama bataloba na ete ya bataloba na ete mbamoko na rappeler ngam na rappeler ki ye ngabi allo Mams boni muchopi na changer mutu rôle ngabi Mams okoka na lobaka ngabi okoka abina ngai nazo bengo na mona kwa message na ye na groupe na WhatsApp abina ngai na tikelo ba message kuna ni na onyokola nga boye ngabi mama na okota na tala ni na koti na Monique ya bisa tuninga esoza dispo po tourner na SB ngabi qu'est-ce ni na opposer nga se na za dispo na ko tourner na SB nabi nazali nani nga pesa nga pe jo ngabi nazawana nazana nga baba kuku ba fan ni nyonso ya SB ba na posa na yo mais rôle wana na nika yo mto sela nga ngo na yebi ba mai na yo ndeb na yebi ba biloko na ndiko zongisa nga ba biloko no fo sela nga ba biloko no wana na film wana pena na raisonna ki yo na film wana po osela nga yango nga bi problème te mama tinda adresse nda tinda ki adresse nde na yo wana pe SB mobimbe ya mbinga vraiment kitoko leba moninga bazo seka ba bi de ki fi agitation aye vraiment tout le monde aime nga kitoko ba réalisateur tout ba artiste tout baliboso na jouer na SB na pesi baba kuku nyonso merci na famille libota oyebi ke baba kuku bazapeka na famille libota famille libota bazapeka na baba kuku baka mutu moko na pesi bango nyonso mbote merci
merci na bino na ba commentaire na bino obozo sala pona ngai obolobi ke ezala mbala ya sukate na SB kadi basala nga pa ya Belfi TV ndepe basali nga boye leke tuna ebite nane sengo makasi komona bato ona ebi bango te mena ba commentaire bazo féliciter nga na jouer kitoko na jouer lokoni na lo baka boye eyanga ozomona naza vraiment na arbo pesa nga chance na ba chaîne ebele peut-être si vous pesa nga chance na jouer mingi ba théâtre même si ba émission pe na ndosa na nga ité ozomona mais na ça ba émission na ça la pour na visibilité ekimate bandeko na ngai muntu lokwa chaîne na nga ndinge zabo na mo fana banda ba gag mais na hôtel que moi ba vie eza mukie il faut na ça moi ba agitation na ngai moi ebenda bendela nga moi batu so batu ba hôtel na ngai là na banda ba gag et sunga ngai so bo bikara et pas même si là na Belfi TV nes Belfi TV na tourna kala so pourquoi ngana tourna zo mona te pour na Belfi TV na yebité par rapport ndenge ezara scénario de balubela ngai même so figure na ngai na film esengi non te parce que ça ka ba rôle nyo za ba songi te za fi agitation te mais na loba déjà na batu nyonso ba chaîne tout na joie papa ko Michel ba Kevin moi na mama de la ba benga na joie ka songi pété naza artiste naza kana kisongi te naka na nini te naza na ba rôle tout benga mama pasteur tout nazali siko na ba rôle on a mo ko bozo ta kolande la bino mo no leti yona mimika bongo me bo même j'ai d'abord beaucoup de la peine à se bien bas oui tout kutana na film ya Daliana Bope na pesi Daliana Bambote film ya papa Koué na yo ka pe bili kola vous voyez que na ba mo fait ça te bino balé ngana mimi azande kona to na biso bien to saka bien batu nde balingaka to solo la ngale na zo problème mimi abenga ngai to kutana na SB mimi to solo la to kutana na batu na ba kefi to solo la ka to kutana pa maswa ko to solo la ka mais bozana bino kiendeke non azande ko benga na pena d'ailleurs musala nde to sala ngote loba ke to kutana kata groupe WhatsApp nde to na ba fete belé ba groupe na biso bandiko na so ba obala moi likambu pebe muninga lobi likambu sekipe osomona mais ke nga na zui téléphone na bengi mimi to mimi bengi nga to sala ngote radio zo gêné non zo jamais mimi ndenge nini parce que nga na bandi théâtre kala mimi pa bandi kala nga na mimi to kutana na groupe ya Kasi Kasongo et pas président Kasi na peso mbote ba président Bobo Manuka bazali ba Mamisa Chama ba Mike la Duchesse ba président Mike la Duchesse ba Chief Matuza ba se belé ba Mimi Kabeya nga na yakuta bango wana na kuta bana les héritiers lenga na ye ba machak bazara na l'époque ba tatuka longo lenga na ye na mata na sende ba lobela nga aux artistes munene siko non joie jamais mindenge ni non joie jamais mindenge lenga major abimi singai ye baza na ba modèle na ba Alpha Bokole to zaki même jeté et ça siko ndeli kamde bomanga to bomana na YouTube pesa eloko nga pe na pesa eloko yo ndi mec le Marie Jeanne Bolo pesa Marie Jeanne chance ba mona comme ça yena ka ba tonalité be le Marie Jeanne a 20 tonalité félicitations à Marie Jeanne oui Bolo kitoko trop qu'on jouer trop qu'on créer créativité zoya na sepela na ndolo bonga bi mukolo muto pesa nga passe na YouTube na jouer ba rôle belé ba tableau belé na obimisa même si la pesa nga y rôle na boyité na jouer elle a plus de 23 tableaux na film au senti que sur le bi na créer na so créer ba maman Thérèse ba bazela ki wana ba o senti bena ke mucho pa obimisa so le bi na boa ke loko boy même si yemo pa kanya bi abi eloko pe na mucho pe na lukaki yangoyo ba bi fallait ba so bi place fallait ba chaner mimi ah mam sandolo bango déjà bi mininga neto obete sika boina shikito mucho pe fakanga koto yo na famille ya ba président ya o tokanga soki batu ba lo bango eza biso doit connaître ba joueur ba supporter ba bengo ba supporter bango bandolo ba obeti mabe coach il fallait pas coacher boy te coach ya otala et si ko na tie mutu boy au pesa langa boy au pesa non hôtel film bien te mimi a beti makasi ya beti même bali kuna ya shikwa yo kato ebite soki ya arrivé te peut-être te na koti malili te peut-être mbala liboso na SB musicien nyonso to mona na orchestre soki musicien na tuna ka mucho te na koti mimi malili na ndeni mimi a jouer kitoko a jouer kitoko se pesa ngai na ba commentaire ya ezala ngai parce que mbala liboso na jouer na SB na pesi exemple na orchestre ce musicien azui mutu mo ayemba kitoko bapesaka ye chance babimisaka musicien na orchestre ayemba nde boyoka ye
soki mpe na beti nasalaki mabe na SB bato banga bazongisaka mochopi te mais lokwa bato basepeli na joie na esika batiaki nga esengai kaka bongo fo baloba na ngai bamimi deya balendi deya na SB bango ba na SBS bamimi balinda bato ebele bayana bamaleya bakolobela bango so na SB mpenza bango bajouaka chaque jour ngai siko nayembaka liboso omoni kandi nayebo soki batie filme mosusu commentaire eza normal. Normal. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV bato tout olingaka Kevin Panda Lekecho rêve ba journaliste et tout ya internet pour ça toujours musala merci aussi à les boss Junior Mawete depuis Angola vraiment beaucoup kitoko botali boblia malgré beta kinge beli singa mais na c'est vrai vraiment na mboka wana obeli ndeni na Angola na beli fo na komika po dejo mais ce qui moi to ni ne beta kinga mais za mboka ira Angola vi kitoko ezara kitoko nde to yoka Angola ko tunga pe ngavene pe na ville na map ville na wana kitoko bato kitoko ka kinchakin kaka kitoko kure kilambo pe kitoko ba boss ba Junior Mawete bato baze bele batiti bato baza bele na mboka wana baze bele mais zo déclarer kaka ba na mo ba chaîne de obi Belbela TV la patronne na biso Belvi TV ba chaîne bele pe to mona ozala te zanini te ba chaîne c'est biloko ya Kevin pe abenga ngai na RDC cinéma na comédie na jouera pe papa masoko pa benga ngai alba na nga obenga ngai biloko pe ya papa kuwe na jouera pe ya Alexa eleka pe mona Daliana bo pe na RDC eleka pe na ba chaîne ka ebele pe kaka mosupe to ito sala pe eleka pa ya manani ma viokele mais Barcelone pa benga nga pe même kolo benga ngai te eza ona ba to ebele pe ba benga na bango mais moto mso moi akomeli mochopi na obenga o mais abengi o ta changer na rôle na ebité ceux qui ezala papa nini bato mso pe ba mona ke awo mona mso mochopi o pesi ozo senga te yo tanga na rôle o mona ngande na jouer c'est un peu ça le mochopi oza pour ça ba gag ba film na belé ozo ko pe ba soutien je pense c'est pour le ozanga s'il vous plaît et le ozanga peut-être moyen peut possibilité à pour ça la bagage pour bana ba kuku nini ba famille bota ba mama ya kilo ba tout ba linga mochopi oza penza na posa ya soutien surtout pour na chaîne na yo basunga yo ta moko pour osala bagage oui là on senga kana bandeko na ngabo soutenir ngai parce que ngai penza na sala ki chaîne pour na sala ba gag na ngai mo ba long métrage na za na idée na mo makoki ezate ngamo na ko bimisa nga mais peut-être bon bino mo bando senga mo chopi tela biso miso to papa fi de loin tela biso papa Tito tela biso ida tela biso mama buibui et senga ngai bozwi parce que bandeko belé pe musu ba mona ba ebisa biso pe abatu ba soutenir pe biso yanga na senga bandeko na o linga nga mchopi o sepela na jeune ngai ngape na posta ngai mo pe chaîne ngai pe na lepe moi 10 francs na milipe moi mai na pa na ngai bo soutenir ngai na o makoki koka et ça nga bien parce que ceux na ko ça bino bo pesinga pa eza kwa mwana te mwana so atamboli bo luka mwana tambola c'est mwana tamboli ne sili mo tambola et alors quoi ngai c'est bo soutenir nga mchopi après effort wana nyonso na biki soutien na bino déjà na luka na kweya te et alors fort commerce c'est ba pesi fort commerce o lingo kweya te ba bénéfice ondolia muki mais capital il faut ezala nde na ko avancer na ngai bon mona pe msusu ba émission ezate comme msusu na sali ba gag pour na mo sa ba filmer na mo sa ba filmer parce que na ba idée belé mais au salango wapi nana ngo peso chance o tiata histoire pa na pour moi so o pesier chance o pesier joie histoire na ngo na mso histoire ne ko frapper mso producteur na ko kima ye akomi na yo montina so lengele sika de rasura moi kwanga yo na lina bimisa pe mayele na ngai et pa na ngai to moni Belvi Kandi a osa musala kitoko ba histoire kitoko la patro nani mam Cécile osala ba Nomi Barcelone ba Coquette Sasa ozomba Mimi Kabeya omona bat bazé belé ba osa ba film kama na Coquette na ki posa na kama na sasa ngane ka to potana na ba status na tali status ne wa lo na pese ombote ba pesa nga vraiment chance bo soutenir ngai nazanga na makoki te na lobi na makoki te makoki ya kolia ya ngai na ndako lata mwa nini ezali ya mafuta transport peut prendre oya ezali mais ya la production nde na nango te merci na baboni tout ya Congo les na kopesa numéro na ngai numéro ya téléphone numéro na ngai ya téléphone bo benga nga bo finga te émission zalaka bongo eza monde ya YouTube na zongi kaka na eloko oyo
oyo eningisaki papa na biso Zakari Bababas l'air alobaki ke nangam na sala wera lokola fufo tomonaki ba analyse ba droit de réponse et salamaki ya ba Sankara de Kuta ya ba ndeko na biso ba garçon lumière trésor lumière ba ki ko défendre ba biso pe ba muchope so likambo leki na réseaux sociaux toza droit ya ko défendre mais ya ko finga te ya ko inate to benga na biso ya nango toujours base mutu asali analyse selon ye ekosila lelo mpaster mai kalambai ba yena makambo na ba peniel awawa na ba bazawad ekoleka comme si pe biso lelo bokomona mpo nini olobi na ibutu boye ata zande kona eza nango ekoleka nga na eko défendre kanga muchope réputation mutu basombaka yango te lelo se muchope azobima mabe kaka bino bobalukela nga boyina ngai kaka ba j'aime wana botiela ngai bakomatere bosepela na nga bobaye ngai yango moni nga na baki ngai moko fona mi défendre nga mo fona telema po na personnalité na ngai bandeko na ngai po nga na posa bino boya na posa na embrasser bino mais bino botika ngai non sepela nango te numéro de téléphone na loba mingi na loba tellement trop il faut bomesa ko kata ngai numéro de téléphone na ngeza plus 243 98 95 542 plus 243 98 95 542 ba ndeko bozape na Congo liziba babone baze belé boyepe ko bakata mukie pa muchopi et pa ya Rosine Muchopi officiel bo s'abonner et ça nga vraiment bien makasi bo benga ngai boyebisi ngai na ba commentaire na bino bo selinga ba message to yeba ndeni obongisa na oluka mois de mai to banda ba gag na lembi ba émission ba musu boyo baye na ke na ba gag na ba théâtre. Merci. Na moni ba bazo komelanga merci na ba abonné tout ya Rosie Muchopi o balingaka ye bo continuer ko s'abonner bo linga pe chaîne wana chaîne na biso to chat toujours poids et ko ça les que s'abonner déjà na s'abonner Titi Chibango depuis l'Angola na pe Sombote et to mona ni mbala sima Kevin panda les questions rêve na bango bientôt là tous na Kampala bana Kampala ni ko na kuya ko Kampala pour une semaine kaka et ko za la sombele suka na likambo na likambo teke dédicace na Muchopi ka 5 personnes pour minute. Oui, na pesi mbote na ngai nono na ba joyeux anniversaire na Titi Kambulu na kati ya Zirike. Titi Kambulu na Zirike joyeux anniversaire, happy birthday to you na yo. Rika mwasi ya pembe motema de Chris Mila. Mama na nga Fifi Alanga motema ya papa Otelo Musengo. Na bosanité papa na ngai Anaclé Kodia le silence d'or. Yuyu Manzambi motema maestro maembo na Canada na Toronto. Boza tellement ebele babi na nga mukenga na respectaka. Beldine Sengo, Violette Dinganga Kana Secret, Carmel Dinganga. Batnos Bolinga Rosi, papa Bota Rosi Muchopi, papa Willy Ungenda depuis Paris, na PCP papa na ngai Cédric Alois Sambusa motema ya Jocelyne Lungudi depuis Paris, na PCP famille Ungenda Mobimba Mbote, famille Sambusa Mobimba Grand Ninja Condor, babi Grand Ninja Condor des prix Suisse na peso bambote na PCP Mama Bella, Mama Isabelle Bella na peso bambote na pesi Mama, na pesi FDG, na pesi Mama Foura, na pesi ba mama nyonso balinga Rosi na ba papa nyonso balinga Rosi. Joyeux anniversaire ya Christian ECB Métis Noir na pesi no bambote Mama Fela na pesi bambote ba nyonso balinga Rosi na bino ba artiste comédien to sa famille o Monique na becha ki libakunde na lobi asepelité bolimbisa nga vraiment ba artiste comédien ba fanatique na ngai famille Bota ba kuku batu nyonso o bolinga Rosi ba fanatique ya Rosi Muchopi boza tellement belé o nyonso na becha mne ba bolimbisa nga à la prochaine. Merci na Belinda Red depuis Istanbul mbuka mpe na kekala na roya kaka Patrick Baraka Rivoni en club on a fait sur mode na moni Fiston Boboli ya ba Boboli et na ba joueur nyonso Oscar Maritou aussi à 3 fois Mobali so na fait sur mbote Zadio aussi que à Oscar Maritou le millionnaire en pilote. Joyeux anniversaire à toi les grands goals Matampi sur mbote Bisika Bozali et le tout bolinga Kevin pendant le jeu on a fait la nyotro ba joueur tout ya monde entier
staff na bino olinga a village na bosani ya ba joueur leo ba joueur na pesa pe ndeko nanga Bobo Ungenda joueur na biso na kati ya Luanda wa papa leki na ngaya Bobo Ungenda moni Bobo très bien mais palo mona na Bobo ochanga contact vraiment akonda joueur na ngola ba kimi te Bobo sola kitoko akimi na ngola Bobo yeba ete so yeba ka ngola nga leka ina persité ba yeba ba kamufé le cho ala susu mwana wana so ngaka boye to lier bata yeba te ah le bikwanja passe c'est na lobaki onga na lobaki bikwanja passe dollar kaka dollar na ngosiko romona ka pesa leke tu combien vraiment bon merci à Jetou Kata ya ba Jetou élégant garçon moulai bilo revient sur milai aux ala décider ce que ça c'est pelisayo garçon moi en ligne voilà vous allez assez en aller moins cher Rosoyo va venir so kitoko et salut bien bye bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous